Bozo yoka. Bato yo bazo telemela lelo ya kolobake. Bokoki ko se opposer te contre le gouvernement. Ça veut dire bazo isa catholique. Bozo yoka malheur ya peuple congolais lelo bato bazo kufa ibele. C'est les églises de réveil. Nanga aza produit bino moko boyoki moyen na répéter ngo ezate. Bomoni conséquence ya kosakana na kombo nzambe. Bokoti si mafia na kati ya église. Boke ko joua mutu bobongisi ba document na bo falsifier ngo, boke ko tikaye. Ta la conséquence lelo. Félix aza produit à église. Ta la ndenge bato ndenge Félix a mema mboka. Oh soki dalo a uti koloba il y a pas longtemps. Un mandat, deux, un ça va, deux, mais trois, non. Mais lelo le même dalo ana. Pasteur soki dalo soki ni. Akomi kololo hata. Comment on est lohata? Akomi lelo kolobela ke toza ko prier pour notre troisième mandat. Église, vous allez payer bientôt là. Ceux qui bomba vraiment mike te pour na lobby pour bosala bilanga. Boyebake boko futa yango. Boko futa yango. Bande ko pona ko suki sa toke lesiko boyoka. Boyoka. Et l'eau qu'on a préparé qui pour comprendre que bateau yo ba bandoki. Oyo Tolanda kankenza. Aleki na biso asala ki mo montage na ye. Tolanda. Rôle à l'église. Il est regrettable de voir un pasteur utiliser son autorité spirituelle pour endormir la conscience de la jeunesse plutôt que de l'éveiller. Sous prétexte d'enseigner la paix et l'obéissance, il diffuse des messages qui découragent toute réflexion critique, toute volonté de changement et toute forme de courage face à l'injustice. To calmer peuple na lilo banza opium te ezape to distraire peuple te qui na ba situation mboka wana traversaka soki lilo banza mizaki na mboka wana te entonga to kota mtonga to ba révolte depuis des années. Il faut lorsque la foi devient un outil pour maintenir les jeunes dans la passivité. Boyoki kakeza alobi boy soki lilo banza mbete bato balingi ba se révolter na kati ya mboka wana. Ça veut dire abandi nano ke l'église n'est pas l'opium. Bo balusango comme alobi l'église n'est pas l'opium. Balusango l'église c'est l'opium. Parce que moyen aïbisa bino vérité exacte a balusi vérité comme l'okuta. L'église n'est pas l'opium. Ça le contraire, il y a l'eau lobby. L'opium est quoi drogue. Et là il sakabato. Nakuna na kati ya zolo banini. Soki bisote na façon ba gouvernement dirijaka. Peuple alinga ki atomboka. Ça veut dire bangonde balali saka peuple a télématé. Lelo siko kaka bato baboya ka peuple a télématé et fait akoboya peuple télématé pas télématé ça veut dire boza koboya changement. Et kaka bato na nde babimi lelo ba komi ko télémela église catholique ndenge aza koloba qu'il faut dialogue et salement. Est-ce que bino ba pasta ba force du progrès spirituel boza peza ba exemple ya biso tolo yoka bino bato ba koyoka bino zaka ba bato gouvernement pour ba bénéficier na musala na bino bo rendre bango bandeko l'église au Congo est trafiquée. Deni ne sauti koloba ngo boyoki yango que biso bato ya église to sala ki mafia. Est-ce que mafia penza na kati ya parole de Dieu eza na place? Non. Mais bango baza prêt ya kosala mafia pona Félix Azalawana. Siko bino bato yo botele melaka bato yo bazo kende okuta na bananga na banini. Siko na otu na bino. Pourquoi baza kotele me ba fabricateur ya nanga te ba pasteur? Ba fabricateur ya nanga boza na bango na Kinshasa. Bato ba fabriquer nanga boza na bango na Kinshasa. Boyelia kana bango. Bato ba fabriquer nanga boza na bango, bosala bango eloko te. Mais mutu akoko pesa nanga mbote bolobi soka ya to kangai. Mais ba fabricateur ya nanga ba Denis Lesi bazawana. Ba mukuna, ba nini ba Ejiba Yampasi, ba Albert Mole non pardon. Claude Albert Mole kana pesi mbote. Yaza makambote, hein, yaza makambosusu. Albert Kankenza pardon. Mais bolia kana bango bato ba fabrica nanga. Mais mutu akoko pesa nanga mbote
condamné à mort, ayawate, mais ba oyo ba fabrika nanga. Ba pasteur. Bozana bango baza ko rendre bino service. Ya ko étouffer peuple à télé matin. Bande ko pona ko silisa, boy baké. Tokomi na ba force du progrès spirituel. Tous les pasteurs sont des forces du progrès spirituel au service de Chilombo. Malheur à peuple congolais aujourd'hui passe par des organismes. Organisation, je pense, organisation. IDPS, qui est mon parti politique, et Église. Batouana. Après ce qui botali les deux mouvements, wana. Et à la Église, et à la parti politique IDPS, tout est allé chapeauté, dominé, composé par nos frères kassaïens. Pour que nous portions plainte de sous pour na mesana bino. Tous les deux mouvements, Église, majorité, 90% de nos frères kassaïens sont des pasteurs. Bango de bazako soutenir Chilombo. IDPS, 98% ce sont des kassaïens. Bango de bazako soutenir Chilombo. Donc, malheur et peuple congolais passe par nos frères kassaïens. Parce que bangonde bakanga ki bake kozwa nanga. Lelo souffrance peuple azo kufa lokola nyama. Lelo siko bolingi muto moso asolana ba tomoso te bokosi. Bokosi tozana bino c'est facile. Peuple mokonza comme parti politique. Comme azo comme parti politique, on a ouverture la politique toko solola na bato nyos. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Merci mingi na Arbre Béni Ambro Lumam na merci en tout cas Blaise Landala Losako ndeko na ngai. Solange Jafari la belle dame tout en Manyema Losako. Merci mingi na ndeko lobini le journaliste wana zali ya Delphin Mulumba donc bon bandeko merci mingi na bandeko tout obokoti na nota ba kombo na moni nde na kotanga code ilunga motamo yo lobini Claude yo oya otumula ngai Claude ilunga nini Claude yo go peki go ibisanga arrêter mlima onini ko kangisanga munoko te Claude hein Claude au moins jusqu'à présent naza ko respecter hein Claude ilunga pozoki na lingi na yela yo na kolobela yo komona yo bingala za sonite ande bangai so ngamu tulatindi to liaka bambwa ya Bruxelles Claude so ko zolia bambwa oza ko contrôler bambwa so ba malade faut kanga mbanga na yo boza déjà na 7 ans ya bande ko oyo Claude bozo mona ala muluba mole mbwa camarade ya Félix azalakawa donc tango bomona Félix ayaka ka bato ba betela ka Félix maboko ye mais lelo ba pesi poste te pour nini Félix a su comprendre que Claude tu n'es pas intelligent mbwa essayer occuper cerveau na yo makambo nyo sona lakisi avec des preuves ya tata na bino Félix ya ne Tshisekedi ke azaki na Kisangani tango ba Rwanda bazoleka liboso na ina kosi Roger Lumbala azaki directeur ya campagne ya Tshisekedi na kosi tala bambali mbwa Claude lia mbwa no calme papa lia mbwa na ona ne ya poser ya ngala kanisa kike ero fayo za la tâche fazando ya Kinshasa mais ti lelo za awa oza kotondisa CPS ya bato ya ba Belge et pourtant boza na gouvernement mais ozoli ambonga CPS awa au moins teke oza maele te Claude pona okende na ndenge respect na moni ke olingi kana manke o respect ofandele ozoli ambonga CPS au moins ozonga osengata ndenge na mona ki ndeko mosusu ba pesi soki technicien de soki de surface fluviale donc au moins ba matiti to ekitaka na kinana ekitaka na fleuve Zaire na fleuve ba matiti moso ya ba Congo bololo kombo na epacheli pacheli soki mikobi soki nini epacheli na ebite soki mosusu mikobi soki nini ba pesi abanda ko nettoyer ka fleuve soki matiti wana zo ya longola kango tala moninga ba pesi musala azo sa soki akene mbandaka era ko matabo ya matina banzombo na bamingusu